chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Voilà. Et puis on a qui tu vas bobeta ba porte chez X pour azomelo. Mais nami kili au mandi wapi. Yango mon bana me basala ba kayu nga na beta kayu te na miki. Na sala pe kayu te na vinanga. Mais nazalaka d'accord na bana mayo ba sala kayu. Finga vraiment puis na ko finga wana nde et ça la biso bien. Mais na ko finga wana bo bebisa image na bino pas ba étranger. Parce que lelo il faut ba que mututo comme on a besoin ba lingala. YouTube yemoka comment traduire. Voilà, et comme il est là, au vendina mutu, à retourner yo, où est l'ingolo banini? Parce que bah étranger bah aucun moment. Comment bah congolais bah ça va numéro 1 la musique en Afrique. Mais balingana raté bah finga kabande kona bango lobby en général. Parce que bino pe ebo ba que poto c'est ça ba musicien, le bango en général. Voilà. Et on est gonna faire comprendre que poto et ça cimetière ba musicien. Parce que AWP elle a ba musicien oyo depuis que biso to kenda ti lelopé to yebité ba kenda. Beaucoup na mopao. Depuis tout kutandeni. Ok, le café na o. Yo ex-patron. C'est ça ngadi ayaka okenda otala. Et mi c'est si. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Start la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Machi. Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta batake to ba jaloux. Matika Songo. On a battu quelques belés. Il y a des gens au balinga qui te ozonga. Puis na bango Matika Songo kufa. Battu keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Merci, bienvenue chers internautes dans votre émission Star à l'horizon, une émission de chronique musicale qui vous permet de suivre vos artistes, musiciens, peintres, stylistes dans mon émission Matika Songo Star à l'horizon. Aujourd'hui, on va un peu savourer un bon moment, donc on savourer un moment bien au Nengana Loba. Et puis aujourd'hui, on va recevoir Jordan Koussa Koussalos, où tout le monde connaît. Il a fait une longue carrière. Asali, ma carrière n'a vraiment bien. Et puis, il a toujours une belle loge. Il y a bien. Dans cette émission, on va parler de lui. Et puis, je le reçois aussi lui-même dans cette émission parce qu'il a beaucoup à dire. Tu reçois un peu voyage naïe, tu reçois un peu disque naïe, tu reçois un programme parce que tu es bien et le moment on a comprendre on a octobre, novembre ou décembre comme il y a outika potoyer, il faut bêta racheter mba. Ça outika il faut bêta chez Temba na salle wana mais Jordan Koussa tu es si il y a aussi des programmes comment on va les savoir nous tous avec vous. Là je dis big dédicace Balbi Mapinga Mboka Venanga Richard Koussa
Koussaba, Richacha, Bavé, Bamone, Bisson de Tokoli. En tout cas, je te dis bonjour. Namono Kale Salinga bien. Napesi Picho Pacha Sotali Kongo en Norvège. Napesi Ombote, Mirimbate. Napesi Opembote, Place aux Ali. Didier Okamo de Birmingham. Je vous salue aussi depuis Kinshasa. Ozanaki. Salaba Fer, Ningezala Kakapi. Bijou Afo Amateso. Napesi Mbote Babi Mikolobo, mais ça n'a pas ngaye. Et puis sans oublier la belle Fatimata, la pauvre élue, voilà. Et puis TGV Bella TGV, toujours proche de Matika Songo. En tout cas, Mikolo, tout tikanan, moi, des autres. Ce que moni montajo kende bien, Bendaï, à Baxolo 1+, pour Baxolo 1+. Totika, moi, merci aussi à Laetitia Pouya, maman sociale Esther Malonda, la mère des opprimés, Bavon Mabanza, vous tous, Rock Matompi. Dans cette émission, bo Zalanamo Moukaba na ceinture, bo Kangayango, il y aura des teneurs. Donc pour moi, solo, bêtement, il a vraiment que na yebi, mais net na yebiti. Ndenge tu sarabango, babi muto ngando, babosan mukila. Baolia, Baomela, Baosepela, Masima nango ba remercier Nzambe. Tala ndenge bali muto ngando babosan mukila. Bazulu fotika na bango. Picho Pacha Sotali Kongo na Norvège. Totali Samokil vers Kasangolo. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France, start la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse Le Double Mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Merci, retour sur ce plateau avec mon invité. Lui, il s'appelle Jordan Koussa, que je dis déjà bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Mati. Nabenga Ovi, tu Nabenga Jordan. Non, Namito Namasana, yo ça la coupe na 10 ans plastique. Ok. Jordan Koussa, Bandeko Baota la Chico, ça fait vraiment bâton et belé. Il y a tout le temps WhatsApp, appel, mais les lots encore de plus. Depuis la bande carrière, si je me trompe pas, c'est la première fois que je pour mon ingande na Koli, na Sakani, tout ça là, amo na bande konyo so balanda. Ola. Bite sabisa. Ola. Te sabisa moi. Aïe. Au santara comment. Pas bito quand le système Apola jamais. Rien à dire quoi. Voilà. Apola jamais. On est de vos bandas popolate, Bachido, Banini, Makambutu. Mati, tout sur la musique. Opolate, tenga bika opolate. Tout sur la musique. T'es trop sur la musique. Et non, on a une question. Tout sur la plus musique. Au Mobanga. Non. Dernièrement, nous avons combattu. Parce que bêta batu. Opolate, on a tout niqué par rapport à émission, c'est Bandagi. Ah, ok. Il y a une autre question. Ouais, donc je crois que clip est les cas déjà. Et puis c'est que ça là. Objectif minimum ça trop belle là jamais parce que bato balobaka poto ezaka cimetière ba musicien. Voilà. Il y a un moment toujours on mis ça là au salami na poto. On va comprendre que et ça non cimetière ba musicien té. Mais ceux to zongi moi né l'Obama parce que banoko belé bakenda kuna bato belé batikalaki na ba génération na et comment cimetière pona bango kayu banini binondo ndire ko banga kombo wane landa binondo bo changer moi tactique bo l'accepter que to sangana quelque part na Paris to betara boye yango to sali boye ceux qui mitleza cimetière ba musicien et bon awakil ba musicien ngo banani yango to mona na clinique ba osala makambo sonde te komema na terrain ngo mema non kende no penda bien parce que deux fois tout le makambo to ça na maîtrise na ngote ngana na kil na ndenga foti non na monité bato mo batie libaya quelque part ba obeta et puis bato ba obeta ba 5000 francs. Vous comprenez mais ce que yo biso peut-être kuna
Bobeta bosanga na ranzonzing. Non, nzonzing te. Boche moi cantine mon liboso. Tout le monde a mon ba YouTube. Non. Pour l'inito lo ba vérité. Biso to classe wana te. Nga to na école monene ya latino. On comprend? Voilà. Biso to betaka, ça dit peut-être qu'il va 10 balles. Et puis biso to beta au moins qu'il va tête tendre ma boko banque ba oya. 10 balles wana na Congo za quoi 20 000 francs. Voilà. Parce que batu bazana kin ba obeta ba 5 000 francs. Na JBP na beta ba $50. Non. Problème vous avez quoi beta ba $50? Mati, problème les années. Dans nos autres générations non? Non, dans le beat en général. Parce que binope e boloba que poto cimetière ba musicien, le bango en général. Voilà. Et on a fait comprendre que poto est un cimetière ba musicien. Parce que AWP il y a ba musicien oyo depuis que biso to kenda ti le lope to yebite ba kenda wapi. Mais awa za cimetière te parce que zaki. Pour source d'inspiration de boloba waza. Ba beta ba kayu na miki. Non, il faut foutre l'électricité. Non, il faut foutre la cantine yabana. Non, il faut ça il a boy. Non. Ça dit on a kin kok muso ezala tezaka ndole. Voilà. Et puis on a kin ba to ba ebo beta ba porte chez X pour azomelo. Mais nami kili o mandi wapi. Yango mo bana me ba sala ba kayu nga na beta kayu te na miki. Na sala pe kayu te na vinanga. Mais nazalaka d'accord na bana mayo ba osala kayo. Tu sala kayo te au vivandeni. Jusqu'au moninga ndeni. Très bien. Propre, sapé normal, bilambo la teza cher. Yoji hein. Yoji tika terre oyo pa ba sapé. Yo bombe ka nzoto. Ngana na sapé te. Ngana la taka uniquement na mi bomba kaka. Et le bas vient en son boka. Mais ce jour-là, tu as uniquement bon bâton au lobby qui n'a pas toi, tu travailles pas, baninga msuba au travail. Comment tu gagnes ça? Parce que sur le tobi, tout là, tes logo tobi, tu as un ordinateur, sur internet, au monde a qu'est-ce tout. Non, par là, on a un bisobo. Na salle raté, na mikili, parce que on a la tinda pour la bêta cailloté. Ok. Mais nous avons salanga grâce que avec le peu de moyens on a pour besoin, on vivre et puis on survivre. Vous comprenez, Mati? Donc, moi je pense, il y a un faux débat. Mais c'est comme si depuis Batunion, baloba eloko wana cimetière ba musicien ba musu ba répondre à té. Aujourd'hui, j'ai compris que quelque part, au tali talent na yo, au tali maramboto, na savoir-faire na yo, on va na poto battement ba le cimetière ba musicien. En t'entend toi tu es là de automatiquement ba tu na kati. Mati, c'est-à-dire que avant de comme en France, on est en France. Vous allez aux États-Unis. Voilà. Avant dans Atlanta, après on va à Las Vegas. Voilà. C'est-à-dire battu belé, balota ba poto nga na zala. Lelo banduleman bana mai belé ba komi na posa ya ba États-Unis parce que nga na vanda en États-Unis. Pour la moi ka Michel moi en France mais soit que États-Unis bandi poster hernia so. Mais siko ngai depuis na vanda en États-Unis. Aussi au mona nga na poster na le vélo mobo. Ngai tout est vanité. Moi je pense vivre à Kin comme en Europe aux États-Unis ezaka nzambe muta permettre biso de vivre à bloco. Maintenant idéologie nanga ça ko décomplexer bateau. Et on comprend que poto États-Unis et en Angleterre ezaka ndeti Kinshasa na biso. Moni yango chamenga na tikala kovanda na sali mo vidéo na Las Vegas tout ça ngai na nango besoin te. Nga na zala kuna bateau ba yakande ba luka bateau ba mona bango ba misala ba kiminene. Mais nga na nango besoin te. Yunu ngwe bisanga ndenge yo pemi boye soko pemi na ekala mo boye na bandala est-ce que obligé au sala ba ba ebi ko sala na kini te mati. Si. Bateau bazo tas komi kiliba oya so ba na nganda yo salaka il faut ba so sko ba bilili po bango ba salaka wana te. To na nganda matika so ba nini voilà. Yango moninga alinga des fois il faut pas comprendre que ndé to vivre à boye. Et ça va poto teza extra biso mati yo za masala ya bandalo. Comprendre? Ouais. Ne grandi ko la bandalo wana. Sikoyo esprit de jonga na nango et ça déjà esprit mo beaucoup sur la ngata dindu liste ya orchestre mo boye menga ka esprit nanga ba ko kota ba ko kipete. Siko est-ce que il faut na ba donner kaka na ba ngoloba que non ngai boye ngai pas temps. Comprendre? Na sala na poto na sala pe na Kinshasa parce que na uta bato yo ba sala na poto ba uta kia. Siko faut ba kata live so ba uta akilité.
donc bauta kin toko négligé kinte. Mais batant mon beau tikala na kin c'était dire quoi aux aura temps ya aux anakin bandal babi ba refoulé o babi au salibo mais c'est comme si ndé babi mutabata mi à l'école na mayele te batant wana avoue que ce qu'on ndé na que na ndé no il paraît mati lo ba mo yebiko te nazo le bateau te nazo du carrément bon on a vérifié en côté mais na lobby comme na yo comme le romo boy au quoi éclaircir là pour ton information et on obet dans le quartier latin na voyage à kaka na quartier latin ouais le logo zolo ba ezaki to copyright na ko le mouvement atika voilà et na zela ibango place na confirmer qui guérit oyebi et bon cela obetate c'est-à-dire en face na yo za vraiment na noko penza ata lelo bato bako ignorer baboya yande fe na chaque salobanga mais ba pensa lelo le musu ba bioté c'est normal biso pe to yeba ba grand qualité ouais mais comme ça grand qualité li solo na yebetama yande tinga li solo et bo le ka pi bo ya monde solo yebetama c'est-à-dire la coopéra bien tenavier atika ngana ki mais après ko tika ngana tu voyage qui sous na quartier la tête to ke ko sala monde arabe après monde arabe tozongi Kinshasa à partir ya Kim ndenga na kenda aux États-Unis donc bochanga na sac ya mission ba Kim na potote ya on a loba kisiko o éclaircir ezai na ngobongo mena linga kande na iba parce que ba musu ba kimaki na poto lelo ba zo ba opportunité bon wana to chapa to songa na mandule ndule ya Jordan ko c'est tant que bagarreur makambutu le temps aux États-Unis aux qui moi temps ya Rwanda banda au salando l'été j'espère au boiraki vraiment danger de mort après au tiki te ba question na ngai na bité ko tika kindulo vandi bolo kwa ba Serge Mabia la tika ndule loko Mabia la continue ndule bon na pona makombo maintenant il y a la polémique non yaka ko to lingi nga vraiment na zone yaka na ko to te yo ba nga déjà na musique na mamunya so ba solo là pour ba to ba comprendre obimisi ouais que Mabia la tika ndule te a continuer ndule obimisa qui danger de mort mais formation soleil wanga utobimisa double ya obenga komboni double single si je me trompe pas. Serge Mabia la imbi nakati vient solution na pas imbi nakati. Merci à Soleil Wang Guy Banvro ndako prononcer comment Guy Van Brown. Merci na de bodine merci na dédicace na merci pe na dédicace na pour na générique. Salinga bien. Lelo to komi na likambo moko boye avant na zonga na masolo no lelo to komi na likambo boye eza ebisala matro na kin na ba poto. Na tango na bino basala ezaki facile Jordan ko sabeta Bercy ba Zénith mais lelo oyo ekomi pasi na génération ya oyo nyonso zobima na ba oyo bino moko na ba orchestre na bino pona ko beta basala wana to longwa ba ki combattant ba kanga ki 10 ans basala ki boy pona ebi ke boko mokima mo côté wana mais pourquoi tant bozaka na ba mouvement minene na ba leader wana bosala makambo bango banda osala te na temps oyo pour musique vraiment sincèrement ezoka na soute. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Parce que nous biso pour nous vraiment pousser biso ba Jordan Koussa ma belankolo to bima ki sérieux internet ezala raté. OK. Sérieux na biso internet ezala raté. Lelo internet ekomi. Lelo ba ko ngwe la ba vie la ba internet or série biso to bima ga ezala raté. Et pour quand on est vraiment pas si mais to kokai ko beta ba salo na minene. Oui. Génération ils ont changé. Génération d'avant ils ont kindé mususu les lopé makambe comme des mususu. Ba salo a changé tes aka place les ala na ba dresse ka ko les ala. Le problème c'est que les alini. So toujours ba ke ba combattanté wana biso ce que to mi ko kosa. C'est-à-dire à partir il y a ba combattant des salariés que basala ngo eza nango mais moto osala ngo oya kobeta zate nde sali ke ba producteur balingi na bango lisusu ko produit ba congolais te pour na manque à gagner voilà mais ça les araka wana elo mo budgeté ils étaient que les autres bato bazo koka kobeta ngo te non bato ba obeta ngo au moment opportun
yebisa ngai pendant que eza na masse ya bato balingi te bino bokende kobeta maintenant yo lingo ya osala ndenge yo leki bato tu obeta non yango moni mutu tu na kwe na ye à comprendre que les sont les temps au temps moment ekokoma o bakombata ba comprendre que non wana baka ba frère na biso et ba ofungola toi tu penses que ba héritier wata ba na besoin obeta ba salon na minene de vous comprenez et ça juste simplement typique na pesika. Voilà, merci pour la réponse, répondra bien. Maintenant, Tirika ce sont moi sous question Mowana. Ce qui aujourd'hui Jordan que ça vendait habillé à Zonga na moi sima na kozonga quartier la tente hein ka boto cheka moi sima na musique alelo au préféré boza na makambo ezalaki wana ke quartier la tente bimiski et bimisi plutôt disque ya ba musicien biso tout OK victoire tozoluka CD oyo ka ko faire leki na TV habillé 1 million d'exemplaires finis mais lelo komi ba iTunes komi ba nini ata mutate kité. Pour différence tozo sala lelo bato ba comme préféré ba vu ezoko tsambongo ke koteka mais na époque na bino te mais bazo sombango na ndenga mabe bato te bazo somba bato bazo somba te mais bino moko bozo coopérer bozo za ba vie odinga na tout le monde est vrai. J'ai toujours été vrai et la ngakolo to bino moko ande boye na biso ke ba vie na ya somba ke 1 million na somba ke ba vie yango tout à l'heure na biso ke biso to sala ki musique et il y a internet et la net. C'est-à-dire à ce moment-là, il n'y avait pas question de vie, ça allait qu'à beauté kandé bas CD. Aujourd'hui, on a compris que na bateau ozo imaginer bazo booster général. Muto so ça na mon compte na mo page à Facebook et je pense que yebi que ceux qui ont sali page sur Facebook et ça na rubrique mo ko na babaka ocha numéro na yo compte et tout ce qu'on est ko booster au foot je sais pas sur 5 balles ba booster alors ma comme ta vie photo beta ngote tout chango mpandi to lukande musique ezonga na ba valeur na ya avant to me rythme o ezalaki parce que lelo moi je pense que ko juger mututé parce que ça la vie est belle non bana mususu wa bimi lelo ba ça la succès ba 20 ans passé à bazalate yo ça sûr ce qui nous les alaka ndenge zalaka sans internet sans nini benge ba yeba ndé biso to yebana non photo tout ça la clé photo le clair les facilité zali net zali ça dit même yo mon ko ça la eloko na yo kotisa ngo na net ko za loza même na toilette au laver mais au sali moi selfie et ko boka batu batali mais nous on a bossé dire pour tous à Jordan Koussa biso zali na facilité te à l'époque tu as combien de chaînes tu as na RTNC tu as na Raga antenne A Congo Brazzaville et déjà pour ton information on a déjà na 96 na ibana déjà na kin hein la conférence après c'est na Dick Road mandia mbote 96 déjà tu frappes pas fort na 96 ba wingi zali et tu frappes pas dans internet zalati lelo otikala komona générique to sala kawana te adike on va vesipa place au sala place au chango zalaite ça dit des fois on oublie rapidement bulata bavares numéro 2 ba baseball et tout ce qu'on dit dans 96 oyo na poto balobaka na ba France ba 96 ba to na bazaki wa mais to yeko ya nango ti to koti ba 2000 au senti peut-être que beaucoup bobeti Bercy ozongi ngombi ya osabana te internet zalaite ça dit que il faut les canaux TV au la promotion pour batu ba mona yo ba yeba yo lelo on s'en fout moi de to va na oboit to ça l'émission au bois qui na net batu ba koti ba ofinga ba fini voilà et puis na yo comprendre que biso na kin ba kinois to ba congolais en général façon na bango okumisa bande ko ba za ofinga merci beaucoup ça dit soko moni ça l'émission na ba fingi yote c'est que ba zo kufana donc faut ba finga yo ma belankolo mutuna bino bo finga bitesa bisambwani ola niveau bo finga biso bo fingi te c'est bo tala émission te bo finga vraiment puis na bo finga wana nde et ça la biso bien mais na ko finga wana bo bebisa image na bino pas ba étranger parce que lelo il faut ba que mututo comment on a besoin ba lingala YouTube yemoka comment traduire voilà et comme lelo o vandi na mutu a otuna yo ouais lingolo banini
Parce que les étrangers, comment les Congolais sont numéro 1 la musique en Afrique. Mais balingana raté finga kabande kona bango. Au moins de faire l'émission quelque part. Ça bien bateau ba otala. Voilà. Bateau oti ba kayou, baza stressé, tout là dans moi matika somo. Beaucoup de temps ba nkolo, azosola. Ça dit dans un ba comme c'est ça bino bien. Mais le kolo za na okaka fanatique ya X au fingi kaka. Et puis nga personnellement ko finga pe mte salanga. Ouais. Nga penza salonde na fouiller au finga. Il y a aussi internet. Bon, avant, est-ce que c'est ça? Avant coup, tu es. Pour nga zalaki sur l'équipe nzela nanga na okonye yo. Singa zalaki soki na ye côté moko boye ba mise ba hôtel ma bazolongo. Ba biki on a mon compte agressivité. Créant na loba. Vous comprenez? On a fait comprendre. C'est que si on a ba net ezalaité. Lelo net est commis. Si vous faites un peu de non, les lots, tu limites la comme déjà père des enfants. Avant, ça qui n'a pas latin, vous pouvez imaginer carrière dans tout ça qui n'a quartier latin, dans ça qui n'a moins si n'anda côté. Dans un article là, vous avez moins si n'anda côté. Avant d'avoir un petit n'anga papa bikou ça, tout ça. Mais les lots, et puis dans le bas qui n'a boti n'a qui mukolo, n'a bando bota vraiment n'a qui mukolo. Vous en avez car n'a ban. Et bah petit, bazoya. Et bah petit comme il peut intéresser à ouais bah moi mukilingala. OK. Soyo bakarananga il le salanga soni. Bakarananga salanga soni lelo. Je m'excuse. Mais chance bakalano ana eza na YouTube te faut ça no pepele pour bisonde babani na bisonde. Moi ne rattrape pas. Et bakarananga ce que salanga soni parce que même à tabana ma grand frère, ma petite sœur, ma master. Bah ebike père aller qui te père kuluta sala non seulement ba naviga pe ba kutani loko moko boyi na sala biloko moko boyi oyo bango ba comprendre te on a père na biso banda o se comporter boyi vous comprenez bon fait na regeta na ngote parce que on a etambola bongo voilà mais lelo nga personnellement na zala nga na makanisi mususu na plus le besoin na sala promotion nga na laksa batu ou on a eu ça là, ou on a eu qui na quartier latin, na la tsanango bato. On a plus besoin de la polémique, il y a la guerre, c'est pas qu'il y a eu on a commis yuma. Mais ça que Nathalie Evandeli, dans mon hygiène j'ai compris que na koki ko tardé, il y a aussi la guerre moko bête pendant que bana mai ba bimisa ba bord, il y a mon abaki non. Bah faire au peu qu'il est bien, il faut na kota dans le studio. Tozokoma côté il y a studio, il y a générique. Là, je dis big dédicace à Mia Joana depuis Eindhoven, maman na Marguerite, sans oublier maman Nana Kassongo, ma mère que j'aime beaucoup, grâce Lubamba Mobutu, Gaga, ma petite soeur, Babi Tonton Tiamuna Palace, na Pesiope Mbote, il y a eu un wana Magi Sabana, na Pesiope Mbote place aux Alibino Nyos et Mibido sur autoroute, na Pesiope Mbote. Mais Jordan Kousanaling, tout ça là. Au Pessangaï, différence moko to exemple moko, il y a travail. Travail na bino. À l'époque, na travail comme il y a l'élo. Bino, vous avez vraiment que ba jeune moko ezalaki que quartier, ba jeune omi balemi satu basangani, ba répétera déjà la moitié ba guitare, ba nini, makamboto zo beta même l'élo. Bandeko mususu bakoma obimo ka bimi na école moko à travers makasi ayeka mouvement moko boye asa travail na bino obo travail na ba o ekomi ya kilelo o différenciation ndeni parce que biso tondo simbela bino bilamba na ba vena biso streli na tinela penza wana so boye vraiment surtout nganda simba mingi ayo d'abord beta ndu les solistes na bino mo azara na viena kenda kokola solo kenda ondika koma mbila bando niata don somme. Profitez qu'on a pu Charlie à Djanga pour me faire. Charlie à Djanga, venanga Charlie à Djanga. Venanga des affaires, puis on a pu se mbote place aux arts. Différence, c'est un des années. Différence, c'est un en fait. À l'époque, nous on bossait dur parce que nous sommes une classe à musique. Nakatuma mke comment vraiment que ndé zarana pourquoi vers Richard Ndazaka na pourquoi et que 17h à kendota mon minimum. Donc bini notion les allées déjà taboyengi yengi mo mo bokoti ben bobi que to banda rap natinele
bato azotonda koto bakangi donc au matiti na mira ba godard wana ba sentia bozotala ozolukaka espace otala ndule mais na tinel yango siko na faire comprendre biso tokendaki ba classe ya musique te biso eza ba musique ça dit biso botami déjà inné ça dit biso to botami ba musicien parcours na biso eza biso beta ba makolo même so bolongo pe na bandal pour kende na ozone na studio mo Spencer bukati si penda maya matele kaluka bobimi mo Jamaïque vous comprenez ça dit que bozo beta nan déjà na boke ça va dire que road mais air mo bobo ta bandal pe boke mo makolo ti répétition na matongi lelo ba petsa lelo to ba masalo ba vivre en côté comprendre biso ezale penda que tongo mo bobo kangami na bana mai okiti na se kota ma makile kota ba eli na ba isambo bana benga ngo plage bobose e bo vidéo wana boye nzo chez ba eliano oleka poto mo mungwa mo sucre pour ka mo énergie zala mais 17h 18h il faut déjà botter les mains parce que on répéter sur les écoles pour signer ba micro to bossa tellement dur mais lelo facilité commis bato bakende kotanga ngo ya kotanga na oloba neti nini musicien aza na orchestre leader mo ayebi na ye nano te mazo envie déjà leader na bula car na bula momi entre ça travail moins l'époque na biso tobandako ndule o biso banda osala to okola ezalaki karaté biso ye sentiment okay. La quartier va sentir que va nous wana bon pesa makambo déjà biso to boulé logiquement biso tout bana bandal voilà to banda boulé wenge musique non seulement ko kotango mais lokola wenge bima viwana biso pe to bima biso moko yango mon to bane ko si pumone to bundi mais à un certain moment tu comprendre que bato na balima bango basala imagine parce que biso to sali penda befo biso to beta banduli babanda le tonda biso to yindisa mais to so koma kaka na kiwengete ndo mona ki koma ki ndeni moi wenge kumbela ndeni moi je dis que rode ndeni po to se retrouver yango moni j'ai sala bongo ndeni sala bongo lelo alors bana mayo bazo kende lango classe c'est vraiment une bonne chose ne pas sous-estimer biso te boto kende dans classe te pour les colonnes biso des bango besoin motivation les colonnes na biso des bango ba kei ko forger sur na nenga ba chiki mais biso pe batongo to tangela ngo ba chiki te soko yo ki jenika pola jamais on comprendre. Parlons maintenant de Apola Jamais. Apola Jamais, tomoni on se retrouve na kati ya Apola Jamais, tomoni makamula ngozongi, tomoni wana danse mozobina na krina ngokimi. Dans ce zombie normalement maboko photo photo non bon moi personnellement la qui na ya na moi et là comment ils sont un peu différent na oizala na kolo bana ote ke ngai na yo changer makambo te parce que ça il est au te na moya se nzambe oyo mutayi ko sala ezala te yo se zala mais na linga qui na yembisa animateur ou animer la générique n'a pas l'animateur. Ok. Déjà pour ton information, toi à cette animation, à dans la bandale, mais animateur t'es, à la programmateur, à bêta kita, comme on est Tibas Kazemati. Tibas, voilà. La profité d'appeler Simbo, t'as un neveu à champion voile. Et ça qui est Tibas, le coup là on vend du trône à West Afrique, à Canada, tout ça là. Là on a besoin d'animation, on a ils ont plus français que l'ingala. Non, parce que la communication est bien. Bon, non seulement côté mais et ça la que est au fandi, on va te prendre photo. Vous comprenez? Ça déjà facile, mais tout en voyant la facilité. Voilà. Yemoko aboyaki, on a c'était au boaka. Les lois affiées en aïe. Moni, ça dit j'ai eu mon temps, j'ai pris vraiment le temps, il y a le na rosa le concept de sabato. Na mibu ebele onazaki susute na ndenge ya masolo. Apola Jamais eza coffret mobimba to eza ka générique on a to longoli kaka
titre moko Apola jamais toi Apola jamais ça disque mobile bandé Apola jamais. Apola jamais ça album il y a 7 titres. Voilà. Donc le cas des génériques Apola jamais. Tu bandé la promotion mais ça n'a pas album Apola jamais. Voilà. Parce que ça vraiment album il y a 7 titres on a 4 titres la friandise. C'est lui qui a fait la friandise. On va s'enjailler. Tous en Teke Fiesta, tous en Zoanonga, tous en Apola jamais, tous en Jordan Koussa is back, c'est générique on a voulu qui a monté. Et tout à l'heure dans Otilo Yokan. Vous avez des génériques. Okay. Et puis Nasuka tous en Sans toi. Donc des rumba, il y a biso typiquement congolaise. Et puis rumba on a biso Zoanonga, ils ont un peu libanda. Ndenge bakosaka bino na Congo ke world ezalaka te na lingai mpena bakongole bacomprendre eloko oyo nabike expliquer biso na parce que biso tokoma musique typique mondaine world c'est-à-dire musique nini susu TGV surtout ba musique typique musique oyo biso tokosala ouais typique on eza folklorique oyo mabelelisi mondaine musique mondaine ezalaka te babia ba frère en Christ babenga bino bon te ba frère en Christ musique na bango babenga yango gospel donc gospel musique ya ba frère en Christ. Maintenant world music eza o bato bakanisa te tu vois c'est idée que tu lenga na lo bango man ke na anglais pour bato pour ba ka anglais ba comprendre. No, speak You want me speak in English? Yeah, speak English. Okay, Thank that's you. why I want to say about you say one I'm very like my English. Fatima Talos. Moni, c'est-à-dire que world music is a musique du monde. Voilà. Alors la musique du monde is a catégorie parce que être côté ça va information na ba machine na bino ba otuna yo genre ni musique. Musique du monde, il y a one world music. OK. Mais les lots congolais, à comme soka beti moi style na sauter, il y a qui world. Non. Personnellement, on a une musique de recherche. Voilà. Ça dit au mélanger en sous musique américain, na ba congolais, ça musique de recherche. Au beti moi folklorique, au mélangeant on a moi typique. Ça musique de recherche. Voilà. Mais les lots congolais déjà tant au congolais, on t'a maillé parce que au congolais ba maillé mais congolais déjà alobaka maxi single. Maxi single ezalaka single koza maxi te. Te baba yebisaki biso boye. Ka bino boyela biso bakombo wana maxi single. Single biso toyebi ezalaka moko. Mais ce que tellement montache 2 3 4 5 nde bino moka bokomisa mo maxi single. Ba lukela ngo kombo. Eza nango, mais ça maxi te. Vous comprenez? Ça dit nulle part au monde star américain moko boye ou américaine abimisi type na moko ke maxi single et le maraté au moins te soleil wanga kimi bango abi double single ça donne aussi des bornes ya bengo double single. OK. Ya sali mo maele nai pour na ko éviter ka ba maxi single ezama ba lokuta ezala. Mais relation on a bata quartier latin ça va? On a bien na bala mai tout na pesi bango du bote côté. Next banane. Bamboshili pasa ba Sam Chintu amodongo barambwa ba Somono ba Soleil Wanga ba Gibson ba Junior Ambui ba Chamberton Mangenda Junior Zalaka. Si c'est un Miki Kingo me ba Thierry Henry Apoka dans latino c'est vraiment une grande famille. Fali Poupa c'est vraiment une grande famille. Une très grande. Mais na quartier latin on a qui pire Fali vous avez bino mbalé ta na ba clip au moins na bibola ta ndenge moko bo sara mamdemo tamola ndemo mais relation ti les lezaka bongo pour na landa émission moi pas Franck Stema il fallait pour parler qui na quartier latin kofia banda mema batu msu na poto kaka po mema po bayebaka oyembate bayebaka oyembate anda mema banka tika mema banda tchan ba kisi lelo aloba pe vérité mais na voice mususu na zana ngo ya jomo ko pe alobaki tant au moins elo moto le cas entre Fali na Kofi John Patindi voice na ya émission na chaki abi Fali akomo manke Kofi azolo babongo yepe bazwaka epo bourra kendaka bazwaka ende pa ka danser bandalo ka danser mo remplacer bourro. Bon, moni mati pour na koza direct na yo moni déjà biso na nenga bandane.
Pour ceux qui fallait lobby bongo, c'est que binonio soboya qui génération à lobby na bino pour les lois à l'élo que ba musu ba yeba ka yembati. De ce que quartier la tempé ça qui fort que c'est ba ko sala recruter ba tout est. On a limité na biso boy. Surtout zoki na bandal biso déjà ba na bandal to yeba ki banani ba yemba ka déjà na bandal. Hein? Ouais. La preuve au lobby on va aussi melanga bilamba. Na bandala déjà ko yemba. OK. Ça dit, moi je pense pas que Mutundeti Mboshi passe à ou Sam non bon. Peut-être à le Beli Bangote parce que moi j'ai une génération avant. Je pense la génération la bino il y a tanta. Je pense pas que Gibson, Soleil, tout bas na main sous banda we ba wembate, ba ma ba encore bon. Mais moi je pense que oh moi na main le lobby ça n'engage que lui. Il a ses raisons ya Bolobango. Peut-être mukolo zoye na émission na yo. Yebisa yatangela ba kombo ya batuana oyo ya jige bongo a libre ya loba o motema na elingi ngana ko ya contredire yete na ko loba iloko moko te oyo koki ko sala ki a mon na télémélie non. Moi je pense qu'à libre à lobby oya yebi donc beaucoup croire na oya yebi mais au moment opportun ce juillet au tunier même na kuzu même na caméra a otangela ba kombo à ce moment là ndi bato a otanga siko ba ole capé ba expliquer ba loba o ba koko loba. Moi je pense que les gens ont débatté à faux débat. Beaucoup de gens n'ont pas. Depuis tout le temps. Que le café n'a pas. Yo ex-patron. C'est ça on garde ya ka okenda otala. Et mais c'est si. Et ça c'est sur toi ça bien. Et c'est Sylvie, le cas de monsieur. Non, peut-être dans la question là. Succès mission peut placer monsieur Sylvie. Et monsieur Sylvie, quand tout est mal, c'est toi qui négatif. C'est monsieur Sylvie. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse Le Double Mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. C'est Matika Songo TV, Chenia, Mouya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika. Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, Chenia, Mouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la langue qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comme un tu aïe. Bakoyanga noa eta batake to ba jaloux. Matika Songo. On a bato kete belé. Il y a des gens au balinga qui te ozonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa e ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet.